yo ezali mobimba ya papa. Bongo mama ya Fondation Océan du Congo, zala mama ya Marielle, zala mama ya Bososoli, zala mama ya Boyebi, mama ya Boboto, mama ya Kotonga. Bible na ezali koloba na kati na Bible mobimba bien aimé, kaka Nzambe na mwasi nde batonga babatir. Bongo yo mama, yo tonga nini? Yo mama, soki onati elamba edesine yo, bongo mwana na yo ya mwasi okopesa ye conseil nini? Bozali koyeba bamama, topesa exemplaire ya kwanga. Soki oke na ropo ngaba okomona bakwanga ya kitoko balongoli yango makasa. Mama, echantillon ya kwanga ezali kolakisa te. Kwanga wana nyoso ezali kwanga ya kitoko. Mais jamais mutu aya somba echantillon. Okosomba ngo mama? Okuti kaka kwanga basongoli makasa. Yo kosomba ngo? Topesa conseil na bana na biso ya basi. Echantillon, libenge libanda, nyoso libanda, badesere po mama libanda. Yo mama ndenge mako. Mama, kitoko ya mama ezali ya kati, kitoko ya libanda te, kitoko na yo mama na kati. Saki bafongeta na kitoko ya kwanga wana. Bongo mama, tomitikaka bolombo te. Ezala bato, mama, totala nenda mosolo. Saki oke na ville, oke beta tour na ville, okomona bana basi mosusu. Okomituna mwana mwasi oyo aza na o basalaka na ville. Me yo mama penza, o balobi mama ya ndambu te, me mama mobimba. Nakamwaka bino, soki babengi yo mama, otobaki, nana za mama na yo, nakota yo wapi? Mama, kaka jeune fille, yango zonata bapantalon, bakalesa libanda, otikitelo libanda, mutolu ya papa libanda, po ozala jeune fille. Mais yeba elongi te zo changer, te ba mama. Le 8 mars tozali lelo, mokolo tokoya lisusu le 8 mars, to changer. Bongo mama, yo lingi kokola zoba. Mama ya Marielle atongaka ndako na ye. Ezali na Proverbe 31. Mama oaza na Bible, kende kotanga Proverbe 31. Oyoka, mbala moko mwini basifle ebandi. Po azali mama ya Marielle ya kati, kitoko ya kati. Mama, tominga kitoko ya kati. Kitoko ya kati, ba mama, tokotonga fondation oyo kitoko. Tokotonga fondation na ba mama ya Marielle. Mama, na kasi mama oyo, abengi biso pamba te. Azana eloko moko, alingia bakisa, na boyebi oyo tozali na yango. Mama tozolela, mama, zala mama ya Marielle. Mama, omoni ya, soko tali ba mama musulmane, na moni mama kuna kutu. Soko omoni ba mama wana na sengle, te, peut-être na mutu na ndako. Soko tali ba mama ya Shekina, kaka na jipi na ye ya milai wana, me abali mubali. Yona mipete na yoti kaka libanda kwanga echantillon. Banda, osilisa Kinshasa mapimba, ozwi pe eloko te. Ba mama, bakotala kitoko na yo ya kati. Mama ya fondation pe nyonso te. Po biso tozali ba mama ya Fondation Océan du Congo. Ba mama wana, tozala ba mama ya nzunzu, ba mama bakasumuka, ba mama bafongola miso. Po mama, soki ozali
bakongola miso mwaye bakosa yo eza te. Mais soki ozali mama ya zoba bakokosa yo kaka. Mama mosusu alingaka mwana na ye to ye moko abanda ko baluka mipende libanda po mwana ya kozongela ye na sachet. Soki sachet eza te mwana kozala na kimia te. Mama oya munene wana Nzambe abombela yo, abombela mwana na yo. Eske yo yebi yango? Olingi obongisa nyonso likolo ya likelele. Mama totelema. Mama ya mayele ezali mama oyo abikisaka. Mama ya mayele mama oyo angengisami. Tokotunake nangengisama lisusu ndenge nini. Ba mama soki place wana monene ezali okomona eloko ebatani na nsima te. Mais soki éclairage ezali okomona nyonso. Kongengisama okolongola moninga na yo na kati na ignorance po akota na kati na connaissance. Yango mama ya fondation zale mama oyo akembisami ya liboso na kati na mabondeli. Mama ya mabondeli ye wana asovaka mboka na ye. Mama ya mabondeli ayebaka kotonga oyo ezali ndaku na ye moko. Lingomba pe fondation. Soko oyebi kotonga ndaku na yo moko te, okotonga fondation ndenge nini? Yo esika ovanda bayeba yo songi kaka yo na yoka yo yokaka kaka radio kutu elobaka kutu te me yo leka kutu na radio yo leka kutu mungwa soki batu baya attention lokola ya ipo esengeli bakomela yo po yo koremonte tension na bango. Mama zala moto mojali moto mojali tellement mbongo la bango pe ebele mais biso quand même tomonani po ete ba mama Denise azala oyo aye fondation la batu mama pe bati lokola bango pe babimaki bazala bango bato mama pe soki poso ya poambwa ye pe amemi aye batu. Donc mama premier ministre amemi pe aye batu bango bazoyiba na mbongo ya leta. Olive pe azala oyo aye bato me biso tozali babundeli ye ekolo Congo tozwi pe bamama tomibetele bango. Vraiment mais mawani salongo wana totelemi mwa mutenga bimi o problème ni na bali ko bolela na bonga bimi senya o eza mukita bali ko intercéder to komi lisu na rond-point papa moko ayeka do komiti ke bakutenga na kangi papa problème ni yola biso ateli ko tso wala o beti pipi tete papa to kila sone yo na bali ko intercéder ke simu tambo to ke na biso male ke tike tena sasa la kama mtamukuta to yebi ete kuza kumulisa maana mulimo kwa nzoto kama tena mulimo sasa la wala progression ya mwana na Nzambe te na nzoto tozokulisa maana bavutu ya République démocratique du Congo na lokola biso tosambela bapolitiki kolonga bango pe tololi bango na kombo ya Yesu. Amen. Vraiment lelo ezali le 8 mars na pesi mama Jambote pe merci mingi pamba te elamba oyo ye mutasomela kana asomela na bilamba ya petite ye mutabanda ko la tsana bilamba ya 8 mars et puis asala kinga surprise apesi nyama puta libali ya 8 mars. Ezala kitendo sa toni de la ti mama Nzamba pambola. Amen. 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 Mama jaga la présenter au moins moi ça va te la tête que va bon ça peut te dire mama ja mama ja Nzamba hivi na bongo salama kama aumbela na ina makambo na ye mais azala galae centrafricaine
tokuta eka na TV asepelaka na mosala na ndenge nasalaka ndalobaki nazoya Kongo koto bonde tubanga nayo nakotika ote poza mwana ngai Kongo makasi navandala South Africa yozala na Kongo nga mpe nazoya nakangisaki blage nasutuka mkomiso nimero kwa RTL ezobenanga mama azobeyanga ndenge wana depuis naza na ABC ntango na yamie alobi nazali awa yaka tokutana chance ye kosalaki nabelaka tension oyo ezali bomanga ya ye na sutuki abengi bayebise kaka naza malade aye tovali na hôpital asombelinga biloko asombela akili donc ere nyonso nazala malade navandaka na ye na hôpital hôpital asukola uti kokotekwala magradi ezalika na ye se na bino hôpital aye kotikela na pesi wana donc aza mama na nga yango nalinga yebisa bato na mokili te komi mona pamba te mama oseani kongo komi sous-estime te nzambe aza na yo po biso toza ba orphelin de père et de mère mais tala nzambe ndenge asala makambo vraiment nazaka esengoto namonaka ye mpona nabangaki nzambe ayebi kobibisela mpe biyango abi nazoka makambo akala nakomisa mosika donc mama akufa mapesa biso mama donc lokola aza mama na nga nyonso oyo nasalaka aza moso asutenaka ngai ya liboso na batoli na bapriere na makambo nyonso ngai aza chrétienne ye aza musulman mais ere moko mpe nakendaka priere ya bamusulman grâce na ye abombaka mpe bilamba ya bamusulman te etonda merci vraiment maman lelo na ndenge présente ye mpola nini parce que aza mama po eza lelo mokolo ya bamama tozolobela bamama mais mama oyo biso toye kolobela lelo azali une femme tolingi tokomisa ye femme résistante cela veut dire mwasi oyo akolinga lisusu mabe te nous sommes pas venus ici po tolobela mwasi ke zalaka la journée de la femme sepelaka na mwana chaque jour po oyo bazoviole na este po oyo bazoboma yo po oyo oza na pouvoir te na Congo te toye kolobela mama ya Congo te mama na kati ya fondation Océan du Congo bandeko balati mama telema nanu yaka mama oyo mpe mama na nga babase na nga mpenza ya liboso lesako omoni totie mama amemi mwana ntina ya makasi ya devise na biso ya logo na biso ezali mama amemi mwana pourquoi mama na biso amemi mwana parce que mama soko osimbi mwana na maboko okoki kosimbisa ye moninga soki mpasi eleki okoki mpe kosundola ye soki mpasi eleki mais soki osi okangi ye na moto nde ntina ya bamama ya fondation donc nous sommes des femmes battantes bafemme efficace bafemme résistante donc mwasi oyo akoki kosepela na bobola te mwasi oyo ni pamba te makambo ale emutaka kaka epala bango biso tolandaka bautaki kosala réunion na bango ya 2021 nazwi ya 2019 te nazwa ya 2021 basanganaki bazoloba esengeli mpe na mwasi akota na makambo ya covid-19 donc toza na parité parce que covid-19 e fabrication ya mibali batelemeli yango baye na bavaccin balingi bavaccine bato mais mwasi avandi kini azoloba te yango na esengeli tozalaka na parité po mopeko likonzi ya mboka epesi biso yango na article 13 na 14 mama soko otangi yango okomona ete bapesi bito 50-50 cela veut dire mais baprojet ezalaki kosunga ezalaki mais eza mwa pasi liboko moko po totalize posa ya motema na yo alors ifalaki kaka kozalaka na bato tobandi mwa lisanga na biso ya kosolola na banzi le 12 juin 95 wana tobandi mwa kosololaka soki eloko ezali bokabi tokosambela tokobenda mpe mwa kopo ya lepoke wana tokosolola mwa motema ya kosunga wana ezali babase bazali kasualia bamoye te na nzela ya television okutala bamama ya jane bazali ya kokutala bandeko mosusu nzambe ayaki kosalanga grâce ya kokutala papa enok po bino nyonso koyebaki papa enok ngila apropose nga alobi
nazali na likanisi ya kosoutenir bamama nzambe apambola esika azali kasi tokosala boni mpo namoni ke yo nde oza mama ya moya nga alobi yaka totala maboko nazala babazi na ngai alobi na ngai naza nano lakisanga ke soki oza mutu esengeli natinda mutu moko tokutala tokeye tokute nabi nazaka mutu alors ntango tosololi ayebisinga nazala na besoin ka ya 50 personnes nga bi 50 kozala komona mopasi te babasi na ngai ya liboso nali bamama selembao yaki baseke plutôt batelema nona betela bango maboko oyo eza équipe na nga dibase oyo si nazala bango te motema esala na nga pasi vraiment nzambe apakolami bazali tellement ebele melelo na ngai tozala ebele te bato ebele bakwamokolo wanga mais ezalaki mpo eza debi esengeli tozwa bato bakoki kozala ce n'est pas dit tonéglige bawana te tolingaki tozala mwa moke mpo tosolola bato ntango bokokela osala baréunion po explike bango de peur ke bato bakomona kaka tozala parti politique ntango bokoya ebele etokokomana kokotela alors fayaki tolakisana na bino oyo bozali awa nouvelle idéologie po bandeko mingi bayokaki lisolo me bayebaki te kevandaki yango nayebisaki bapapa tolekaki kosala baréunion na bino tozalaka nombre moko limité po toya ebele te ya kobetisa bamama mabaku te me bamisusu babetika bamabaku ete bamama ya biseso baye te nayebisaki bango nzambe apardonenga parce na bosalaki mwandawe sikoyo toye kobebana na mokili koyebi satana bisika bolamu ezali diable akotaka alors soki moto aza mpenza na koyika mpiko te omoi bokabwani po boyebake oyo ezali mopepe ya satana o biso baoyo tozali kati na nzambe toalikala mimekano mais mingi babongaka bibili ya place oyo nzambe alobi ils vous feront la guerre mais ils vous vaincront jamais ye te namonika guerre ye alembi mabosani ke bakovaincre yo jamais eza na suka po lobake nzambe alobaki bitumba esengeli eya mais bakovaincre ngande te na continue tokabwani na ndolenge ya mabe te po regret ezali de part et d'autre mais ifalaki sikoyo ngai na vision na ngai na continue kaka mobembo pamba te mobembo na ngai ezali ya kosikola république démocratique du Congo soki nanu Congo esikolami te ata ko bato nyonso bakei ngambo kola kokende liboso ti mokolo Congo ekolata elamba nango ya sika nde wana tokoloba merci Seigneur tokoloba lokola Simeon ngonga ekoki soki okozwanga zwanga na kufa pamba te tout étendue ya république démocratique kola dei tokokende lango lisusu te mwa nyonso nyongo ekomi esengeli sikoyo nasala oyo ezali kosala na tokende na fondation alors pour la fondation malgré tokoboya makambo makoleka na mboka mais lokola tokokende koluka libération esengeli mwa papier ezalaka po tosangana boye soki papier ezalaki te nakoya kokanga biso donc ifalaki kosala mikanda kolégalize yango kosala mwa makambo esengaka mpe makoki yango bomoi tobadai kobunda na gloire à Dieu baoyo bameli baoyo basali boye mais enfin tolongi likambo yango nakokoma awa vice président ayebi tokomi lisusu futa komine zonga lisusu hotel de ville sala bebelgobi lokola toza ya nzambe ate oyo eye briske tokataki te tokosala yango mpo kaka bamama basala nini basepela mokolo wana mpe bayoka nini ya motuya oyo toye kosepela na bango elongo yango wana eleki nayebisa bilo mwa moke baoyo bayebaki ete toyali na dei bakomona ete ndambo ya bakolo ya fondation sela du Congo elatami mpona toloba ke tozali lisusu te na parti politique mais toza sikoyo na kati ya fondation océan du Congo oyo eleki nango parti politique leseni maboko mpo ya bino alors le reste tokosola yango na baréunion bokomeseli sikoyo tolingi tosolali bamama po temps mpenza ekei bolimbisi na explike bino mwa cause ya makambo mosusu namoni motuka mosusu omoni yango ye esali biso mpe manevre lelo tokosola kaka biteni ya bamama mine oyo tolingi tolakisa lelo tolobi na kati ya fondation océan du Congo toali na posa ya mama Tonga eno mama Juliette mama Tonga mpona nini mama Tonga atongaka soki elambe toboki akotonga epa na biso toyebaka nzembo moko bolungu tonga senzele lisano ya kesa mosengo kaka cela veut dire que azali wana azosonga isika nyonso akomona mabe fasali atonga papa mabuto ekatali mama kosali akotonga mwana makupe pasuki azala besoin okele tabeta balongi histoire ye moko osali azotonga nde posa ya mama wana nde tozali na fondation mais mama Juliette te po Juliette musala be kokata likabuki akati na kato na tiko
sika akatela mba moninga soka lati ya malamu ya sala mote akata moninga tolingi mama ya lolenge wana te mama ya lolenge na Kongo akotonga te po mama ya bongo bakosomba enoki po batu ya mbongo bali kosomba bato mais soko ozali mama ya motema ya pio okozwa ya ebele ndenge bapapa bauti kotanga tokopesa ndakisa ya bamama Deborah basi bazalaki sous malédiction mais abili akuta inesengo tokoyemba mama tozosambela salaka ikutisaka na Boaz mais est-ce que yo oza dina kokuta na Boaz mama ya fondation Seya du Congo nde bamama oyo bakozwa ba Boaz bamama oyo bakobima lobi batalisa na monde ke il y a de femmes résistantes na kati ya République démocratique du Congo oyo balobi na mboka na bango ekotambola mpo bango baza bamama bamama wana nde tozala bango mposala kati ya fondation Seya du Congo parce que okoki kozwa mpe mission mbongo ekoki koya mais soki oza mama katakata bato place okelaki mission bazwi te yo moko otongi lobi makambo ebemi moko eza fondation. Alors tozali kolobela mama ya soumission et pas mama ya omission. Tozala mposa ya mama ya soumission. Maman aza na soumission. Mais maman aza na omission. Aza mama o lelo akomi libala na ye kaka likolo ya liputa. Azali mama oyo soki ye ayaka kaka na omission. Soumission epa na ye ezalaka te. Epa na ye ezaka omission. Soki atali vizia na ngambo alati kitoko ya bandi koyebisa mobali na ye nakuti mobali oyo nalingaka eka par hasard mobali oyo efoto non mama wana kotonga Kongo ata mokolo moko te po bato bakoyiba minere bakozwa yo bake na yo osundoli bana bake koboma yo. Il faut mama azala femme soumise. Soumission ya mama ezali nini? Okozala mama oyo ntango oyoki oreceptionne makambo po bimisa il faut examiner nakoloba nini nakosala nini. Femme ya soumission azalaka papa seigneur papa mwasi wana azali femme ya soumission. Bizaleli kitoko soki euti ye na couple to na kati ya famille mwasi wana peta akoya na fondation akotonga bisika oyo pasi ekozala akobakisa loboko po totambola. Mais mama oyo aza na omission ye mosala na ye critique ndenge alati wana bino okasi bapesaki ye don te soki bapesinga don nga momu nayebana est ce que yo oyebani sikoyo otala don wana ndenge nani muna yo opesaka yo kutinga deya nasali chemin bolingi to se compare ndenge nini. C'est ça le mal ya bato ya omission. Mosala na bango kopanza mosala na bango kotunga te mosala na bango envie yango moni mwasi ya lote lokola azalaki na omission atika libanga mono po azalaki soumise te soki azalaki soumise mpe babika mpe ata de nation wana elingai kobotama te po yalingaka azala empêche mabe na bana. Donc basi ya omission bazodétruire mibali mpe bazodétruire mboka. Mwasi oyo toza na ye na poso tozolobela lelo une femme mère mama moboti. Cela veut dire mama oyo aza mama moboti aza mama ya souci po ayebi ke mwana na nga oyo ntango nazosukole mai nazomase ye eza mpo lobi soki aza mwasi to mobali azala malamu. Mama moko ta sepelaki elakota mwasi na nga to ya mobali azala mabe. Mama moboti alakelaka mwana eka malamu depo azosukola ye. Okomona boti na maternité baza kosepela mokolo babimi feti mokomona mama moboti abandi komilakela bana na ye mabe te wana za mama moboti. Tolingi na kati ya fondation une femme mère. Mwasi aza moboti mwasi ayebi ke na ye sikoyo mpo nasunga mwana na nga oyo aza na pasi. Qu'on se le dise, République démocratique du Congo ekufi mboka na biso ezala pasi. Espoir etikali moko epa bamama. Espoir etikali moko ata na monde entier bazozela bamama ya Congo batelema. Mais soki oza mama mère te okotelema lolenge nini? Tu auras des pensées. Ceux qui l'ont fait au sein, et regardez mon organisation, parce que c'est des échecs. On va se retenir. On va se retenir. On va se fondation. On va se fondation du Congo. On va se
Congo nde na Mukongo. Eza kotambwisa ekolo na ye po soki Congo etamboli mabe yo ata difo kozwa te. Ata mpe mibali na bino mbongo bakozwa te. Ntango oza mwasi ya omission okokabwana mibali boni okokutana mibali boni mpe ya malamu akozala te mpo bazozwa mbongo te. Yango tozali na posa une femme mère. Tozali na posa la fondation Océan. Mwasi oyo azali kose multiplier. Mais mwasi oyo te azali koboma. Nous voulons la multiplication. Mwasi oyo a partir ezali na ye, a partir ya lolenge na ye, akoki mpe kokende kobota moninga mosusu. Moninga azali na kati ya tristesse, moninga azali na kati ya mawa, moninga na kati na ye monaki kasuki, na ezaleli na yo, na bolamu na yo, omemi mutu wana opesi ye mpe esengo oyo oza nango. Mwasi wana nde tolingi na kati ya fondation Océan du Congo. Parce que makambo ekozala tellement ebele. Vie ya bamama ezali ya pasi. Mais soki oyebi komultiplier te, okozwa moninga lolenge nini? Bible elobi na biso allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est la multiplication. Soki oza mwasi mabe, soki oza na lolenge ezali malamu te, yokabaka te, esika ozali eza kaka yo. Moninga koyoka posa ya koya na fondation ndenge nini? Moninga koyoka posa telema ndenge nini? Fondation toza na posa tosunga. Bandeko na biso baza lokola biso te. Bandeko na biso bazo souffrir. Tokokende kosalela bango. Toza basalela bango. Mais soki yo na kati na yo, esprit ya multiplication eza te. Ndeko toko aboutir te. Tokozala ka d'égoïsme. Tozali na kati ya fondation na une femme de pouvoir. Moi soit tondi na bofuluki. Moi soit tondi na ba potentialité, moi soit za na ba qualité, moi soit za na ba savoir faire, moi soit na déposer la posa kata fondation. Parce que les noms oyo, soki yo moko za na bofuluki te, même de kola moko tika la kasi mama yo. Pona poma, j'avais des potentialités. Mais ça a été la bitumba, jusqu'au point du contrat de bitumba moza. Mais je me bats, naza pour ça par tous les moyens. Oyo ya mabe na za kotika, oyo ya malamu tozo kokena ngo papa na nga yebi, tango tokitaka na terrain, nazalaka mwasi ya kola, mwasi ya liputa, tozo kita kopunye tumba po biso na bamone tobunga te tumba. Pona ba minere na biso misusu, po ekende kabine za mboka na biso. Po tokota kabine makolo, bao ba yebi. Mais mabuta pesa ki yango pa na posa tozalaka na océan. Po ya eza na pe kote na biso. Biso ko se eza la kati ya Congo. Alors azalaki mutu alingaki mboka na nga eza ngelo côté. Balo bateke la Congo se eza la kati te. Asali violence aussi. Alors biso pe la kati se wala évaluer boya mbindo. Donc mama ya fondation il faut boya mbindo. Il faut la mwasi ya malamu. Mwasi wa baba tunapoko luka oko etika ka yo ko baka Bible. Bako luka na makambo mabebe bakutana na ngo. Te po pa vira mokile ko pesa o bola mokile. Mais nous avons les pierres et les reins de l'homme. Il y a des aïeux qui la carte à maman à la fondation c'est du Congo. Ma caméra va sur le bébé exalté. Par contre, tu as pas vu le cognon sur mais ils ont ça la caca. Comme Zambé à Sawana à vous confondre dans le monde. Il y a une commission comme ça pour la maman. Alors quand on a des femmes pareilles, nous avons apprécié de soutenir. Soutien dans les années. Soutien dans les années n'est pas aussi. Et ça la le sang. La paix s'arrête au niveau sur nos années. J'ai pris pour elle. Parce que réussite, mais ça réussite n'a pas. Ça réussite à quoi? Tous à la Ginette. Peut que mon élamba mouteza bien, yo yo katango, poison ne soit pas taillé, taillé à bébisa. Nous avons tonga, où il n'a même pas sous le tonga. Bien aimé, Zambalela, à cause de ça, fondation, et a différents partis politiques. Et fondation, à cause de pasteur, to bébisa ebele, moi ba partenaire ba ya ko assister bato,
ezali lisu te nga doka yango soni te po muyaka moko afungisa bayaka nyonso. Je m'excuse pasteur. Mama natuna mne motuna mo bo répondre nga. Natuna. Na nsima ya président Félix ba pasteur baza to baza te. Bazali. No bo répondre nga. Na nsima pasteur la président Félix ba pasteur baza to baza te. Bazali. Na nsima ya Joseph Kabila ba pasteur baza to baza te. Bazali. Siko baza koto basambela ni. Nzambe. O baza sima Kabila basambela ni. Nzambe. Nzamba sana. Asuma Kabila soma na bo. Siko baza kote ya Tshisekedi basambela ni. Nzambe. Asuma Tshisekedi asa nini. Siko ba pasteur ba bundisa Nzambe pona batu ni bale. Wasa mtama kinga. Amen. Ndesa mtuma kinga. Amen. Kwa nini teto sangani na pasteur ya Kabila na pasteur Tshisekedi to banzambe soma ko. Misala pasteur ezanga na nzambe sumba ko. Parce que Congo ndeza mama. Mama ndeza. To sali ba réunion na ba réunion pona logo wana. Na mongose ba réunion ya butu. Pona ko lukani to ko sala. Na fondation na biso tozana wapi stati. Wena na stati. Tozana stati de domaine intérieur nyonso légalisé déjà. La fiche d'adhésion les obima mikolo tobenga ba district na ba carte déjà facteur salango des facteurs pesa. C'est toi. Tu as demandé à Moïse. Est-ce que tu as d'attraire? Pesa Déborah makas ya kokamba mboka na Israël. Pesa mama Osea makas akamba fondation oyo Congo. Il a dit de jeter par terre. Voir le miracle des dieux étrangers écrasés par les bateaux. Tu as donné à ta fille l'inspiration, la révélation. Ce qui a commencé. On se met différence na kati na basi. Oza lokola basi ba ozalaka corrompite. Bo ba koteka nzoto na ba koteka maela ba ko ba zombongo. Mais yo ba zombongo ba lupa yo. Ba pesa yo mbongo. Fondation ke na Congo mobimba na Équateur na Kisangani bisika nyonso batu bakobenga yo okende okotambola na mayele ya banzambe ya batata na yo nzambe ya solo atambwisa yo Yesu Kristo azala nzambe na yo kende domine mama konza mokili kende bisika nzambe akopesa kende nzambe amema défendre bamama défendre Congo kende liboso satana za musika mutema na yo eza toujours munene ya kosunga bato soki nzambe apesi benga moto ya kozwa shishi Nine kitisa ngona no comme ça ya zona ba jibo ukabula ngona sibiza taka mtu moko na maman moko pala okita otiki yo bongo bozala charbon makala Comment on est de la JT?
Mamboui. On va chier. C'est le Maougoum. balobaki présence oyo baza mpe baza Maman, c'est tout le monde.